Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Nous a déterminé à Kokanga fraude à tous les niveaux. Après l'Iwaya Lumumba, indépendance c'est qui sous-soute. Moi na musala na bino toujours to ebisaka bino ke tozali wana pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Et zo lakisa ke Kabila lingite be élection salama. Umeya Kabila. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est déjà Umeya Kabila. Ce qui le 23, élection ezalité le 24, tout cinq indépendance à Bissau. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezo sala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. Merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci Balandia 3W Congo Locale News.net. Merci Balandia Délivrance TV. Banamboka bokomona elongo na bino na biso nyonso ke tozali awa na kati ya siège ya UDPS bipai wapi toye kosala constant elongo na bino kolakisa bino lolenge masolo ekoleka ya préparatif ou bien préparation ya kozonga ya ebembe ya mwana mboka Etienne Tshisekedi na kati ya mboka. Voilà pourquoi na ndenge ya bana msala na bino toujours bomoni ke tozali na ndenge ya basoda na biloko na biso nyonso ya msala kati na oyo esika poto yeba na ko rendre bino service na lolenge oyo esengeli. Voilà pourquoi tokozwa bana mboka tozali na bango awa bayeba na kopesa biso pe likanisi na bango par rapport ya événement ya lelo. Mwana mboka mbote tokoki koyeba kombo Comment nanga Claude Ngoyi. Merci mwana mboka Claude Ngoyi ozali nani na kati ya UDPS. Naza président cellulaire ya cellule peuple d'abord Kingasani na section Kingasani fédération ya Changu. Merci mwana mboka tomoni bino awa lelo mobilisation totale liboso von na kati ya siège na bino okoki koyebisa biso eloko nini esangisi batu ebele boye kati na oesika. Batu basangani awo eza pona problème ya arrivé ya corps ya notre président le fait président Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde makambo toyeli awa na ba préparatif ya koyamba corps na ye jeudi boye pona préparatif ya bozongi ya corps ya mwana mboka Etienne Tshisekedi mais lolenge tokoyoka pe minoko mususu bakoloba ke bino na UDPS bokoyoka na penza te eloko nini ezoleka te vraiment oyo ezosala ke courant eleka te na kati ya UDPS ya liboso pona makambo etali bazolo bakoyoka na te na UDPS boyoka nezali na kati munene ya UDPS eza famille munene makasi partout mwana papa azana bana ebele ako comprendre facilement mais bato bazolo bana parce que na ba parti politique na bango bako se retrouver parti malette tata mama na mwana bakoyoka na facilement mais biso c'est l'étendard république ya Congo eza composé de 450 tribus bango nyonso na kati ya UDPS parti ya Congo eza na 26 provinces na kati ya UDPS voire même ba fédération ya Libanda na kati ya UDPS il faut ba moi petite divergence eza les ba divergence ya grave to eza makambo entre biso na biso eza problème mwana mboka surtout bino bako benga ba force du progrès bako yebisa biso ke oyo nyonso bazoyela bino na UDPS bino bobo ya kabango kaka ezala kanini yebisa nano batu bako landa biso force du progrès eza mouvement faut informel ya parti baza bana moko babundi makasi basouffrir makasi pona parti maintenant lelo soko omoni bazo sala wana ezalaka lokola pression moko boy soko eza ya UDPS solo okomona ngo problème te parce que to banyina force du progrès lelo te force du progrès président Tshisekedi atika ya bango bazalaka na esprit moko boy so bomoni oza clarté il faut batake yo so za ya UDPS okende pa na bango okoyokana na bango so za ya UDPS okopakata bango kimi bana mboka boko yoka ke awa masolonde eza ya kofanda toyebisaka bino ke biso tokoketaka na base tokomaka bisika information ezali parce que toyokaki yango ebele bato bakoloba UDPS bakabwani UDPS bakoloba boye donc ezali lokola formation militaire soki bazio oza na esprit militaire te okoyeba na ko maintenir ou bien ko
kokoka na poste oyo esengeli te donc baza bapere te. Voilà oyo bakoki koyebisa biso na place wana soki olingi ozwa gestion ya likambo na kati ya parti chere ya mwana mboka Etienne Tshisekedi zala pe mutu ya nguya zala pe mutu ya kasakasa ozala lokola lembele oke nyonso akoki koya donc awa mupepe nyonso ekotaka te. Mwana mboka okoki koyebisa biso nini sikoyo par rapport ya bozongi ya mwana mboka Etienne Tshisekedi parce que toyoki lelo ba mususu bakoloba aza héros national ba mususu bakoloba père de la démocratie eloko nini qualification nini bokoki kopesa mwana mboka Etienne Tshisekedi na wana mibale Tshisekedi soki kwa mibale wana epana ngai esuki nanu te nakobenga ye prophète de la nation nakobekisa ye Dieu créateur du Congo. Pourquoi? Parce que ni Tshisekedi na Congo elinga ezala mboka te soki lelo muntu azoboya bakarakteristique nyonso ozopesa Tshisekedi ezali motema mabe botika motema mabe poso olinga obonga ndima makambo moninga o Tshisekedi asali mpona politique congolais personne akoko ni ye yango azala même tobanda même na Kasavubu toketi Mobutu toyana Kabila le père okonta Kabila le père kolobate il a su pouvoir au détriment de l'IDPS abanda koleka nous sommes en accord avec l'IDPS nous sommes avec l'IDPS banzela nyoso banda koleka banda kotanga na kombo l'IDPS nda koma awa koma kanga awa na Kinshasa mais totiki après moment azali susté atikali biso les soi-disant ake wana vandi wana avandi ti toyebisie okotika pouvoir sans kobeta manduki pe atika yango na pete nyonso apesi yango tozwi pouvoir toza nango du koloba ke mpona makambo ya koni ye bakarakteristique oyo bakalite nyonso bape Tshisekedi wana eza motema bebe eza na politicien congolais te o accéder na pouvoir sa tanga kombo Tshisekedi personne pas depuis mouvement ya Kabila ti lelo okomona kaka je suis avec Tshisekedi voir même ba ministère okomona même na ba élection awo tomona ngo même na élection uti koleka awo bato bachi ba banderole sans ba parti politique na bango okomona koleka na bazo bomoni ngai na zamwana na bino bo votenga to soutenir Tshisekedi mais azamuntu a Tshisekedi te mais ayebi motema tango zone yango il faut tango zo kende na butolo ba na zamuntu a Tshisekedi azana ne pana yo papa te mais les gens qui perdent de la démocratie, c'est qu'il faut la malade. Merci mwana mboka toko zape mwana mboka mususu mbote mwana mboka. Mbote papa. Toko kiko yeba kombo. Kombo nanga bin Saidi tatu mwana. Voilà, toyoki awa balobi ke bozo pesa mwana mboka Etienne Tshisekedi kombo ya héros national mais toko yoka pe minoko mususu bakoloba ke héros national azali oyo akokufa na kati ya bitumba mais mwana mboka Etienne Tshisekedi akufi na kati ya bitumba te ndenge nini bino bato aide pesa boko pesa ye kombo ya héros national. Merci malam pour la motuna oto pesanga na ozongi sabino mwa sima muke muto akoloba bongo donc azali congolais te ou soit auti na mboka mususu ayebi histoire ya Congo te malheureusement na olela mingi parce que Cardinal Malou azate soko azalaka angabete no histoire ya Tshisekedi parce que bazaka yemoko te bazaka ebele na 13 na bango wana mais mutu atiaka mutu liboso ya Mobutu oyebisa eke yo okotika Congo démocratie ekokota peuple akozala libre Malou fois à la présent Malou le sa longo na kenda kende pas Mosengo Monseigneur Mosengo abete la bino histoire ya l'homme esprit parce que Tshisekedi c'est l'esprit. C'est l'esprit. Tshisekedi aza héros, aza esprit. Donc, tu vas comment tu vas faire ça? Phénomène. Non, pas ça comme moko. Et tiens à l'obaboy. Au moins ni RTNC à côté comme moi ya président ya UDPS qui a bimi président. Bino mo tika autant jamais RTNC. Les autres ça m'a ndeni. Tout le monde RTNC. RTNC a publié mnokanani Yanganga, esprit. Papa, nous avons pas cité dans UDPS. UDPS, nous avons l'esprit de notre héros national, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Oh, nous avons qui liboso yankoi. Alors, bi kenga zankoi, nous avons liboso na reliae. Mais tellement qu'on y a liae te akimambangu. Merci mwana mboka tokozwa. Alors, lolenge nini bobongisi bozongi ebembe ya mwana mboka Etienne Tshisekedi. Oyo eza esengo. Pendant 37 ans de lutte, tous pouvoir les na combo naé. Et ça nango matanga te, et ça fait parce que 1 euro bah la réalité.
tozolela ete organisation ezaka que makamuto ozala bien baoyo tosepela na Etienne Tshisekedi bazala wana tosepela bango elongo mais bitumba te mobulu te yango tolobi bongo. Merci bana mboka, merci balandi ya biso soki boyoki makelele wana Augustin Kabuya ndenge bokotala kuna ezali nouveau CG ya parti oyo auti kokota sikoyo bozomona déjà tozopusa na kota. Mutu ako sabinote tozote ka tricote. Zana esengo munene. Tobetamaki awa tozosote mamir. Poto lobaki jamais Tshisekedi bakonda ye na distance ya 1 mètre na Gombe. Toboyaki. Tolobaki boye. Etienne Tshisekedi bakokunda ye na président oyo akoluta na UDPS. Tolobaki bongo te. Lelo président oyo auti na UDPS ndakonza Tshisekedi te. Kasi nayokaki bayebisinga keno bino boboyinga nazala secrétaire général. IDPS viva! Bengelanga national désiré. Fils mukoko ye oyo. Oyo azama na ngaku. Singa famille ebenda la kamekata na kate. Bobetele maboko makasi. Matamoto zolo bao. IDPS viva! Oya kokota matambo na biso kotikala na swami. Bobete la fils mukoko maboko makasi. Naza kozongela likambo. Biso bato bana mboka bozana kati ya koyoka wana secrétaire général ya IDPS azana kati ya koloba bomoni awa auti ko présenter fils mukoko bipai wapi balobaki ke baza ya kokabwana bomoni déjà masolo ndenge eza na kati ya koleka et puis bozana kati ya ko constater ke tozali sur place na kati ya événement ndenge bozali na ndenge ya mwana musala na bino toujours tozali awa pona ko informer bino secrétaire général azali na kati ya koloba bomoni ndenge ambiance ezali totale awa ba mama bana mikolo baye pona mobiliser bozana kati ya ko constater bino nyonso tozo kende maleme maleme. Kuna base baboyo. Est-ce que bino baboyinga? Bana mboka bouti komona IDPS ezali parti ya masse bomoni ke secrétaire général auti ko potana na bango awa pona koyeba ko fixer lolenge nini bakoki ko kabola polo ya kolata na mokolo ya bozongi ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa mulumba na mboka bozana kati ya komona ko potana wana mwana mboka Augustin Kabuya secrétaire général oyo auti ko zwa poste na ye kalate azana kati ya kozonga bino moko bozana kati ya komona angoyoma ndenge ezali ya koleka na ozwa bana mboka mususu mwana mboka mbote mbote papa okoki koyebisa biso likambo nini ekoleka
awa likambo ekolekeza matanga toyekolela papa tosengi bato nyonso balandi biso awa balela papa na kimia mpe esengo po papa na biso asali mosala kitoko atikeli biso esengo mpe lisusu toza na mawa ya kolela ye mingi tokoki koyeba kombo kombo na ngai mama Katuvuluki Vero. Merci mwana mboka mbote mbote journaliste bayebisi biso awa ke bino bosepelaka na mwana mboka Augustin Kabuya te me lelo tomoni bozoyamba ye na esengo eloko nini bobombeli biso na kati bon ndenge eza wana bato bazoloba wana seke bango nde baza befiltre Kabuya nde azali secrétaire général du parti oyo balakisi biso pa ya président Jean-Marc président vice-président assemblée ye nde atikeli biso Jean-Marc atikeli biso Augustin Kabuya. Alors biso tokoboya yango te po ata mwana ndako. Alors ndenge toza boye tozali IDPS ezali parti moko ya parti prité. IDPS eza na bokabwani te, IDPS esangisaka. IDPS ndenge eza boye toyebi icône oyo atiki biso na liti oyo oyo apesi biso pouvoir oyo oyo lelo toza na président élu du peuple oyo monde mobimba bayebi oyo ezali président Fachi Félix Tshisekedi Tshilombo maboko pe yango. Merci mwana mboka. Tosengi bino bozala na calme. Les histoires de la famille soki na fukamaki batuvaka ngo solution na ndako eza na ba communication te na ba journaliste ba songi na zongi na ndako makambo nyonso tokotrouva na ndako. Le problème qu'il y a c'est quoi? Nous avons pris le pouvoir mais nous devons contrôler ce pouvoir. Tous à la distraité na ba débat na ba analyse minga kolobeza te na koma ekobanga bino me namoni bino lelo naza na oyo babengi sai na motema bobetelaka ata maboko nde nazoki na pale. Ouais, merci Lucas. Mwana mboka mbote mbote ndeko tokoki koyeba kombo. Ok, kombo na ngai ndeko Jonathan Mwenye Kalamba. Nazali président national ya structure Yoka Base, voilà. C'est ce que je peux dire par rapport à moi. Kana kati ya IDPS. Oui, c'est une force, grande force de soutien, n'est-ce pas? Na ba action ni ya président de la République démocratique du Congo. Bana mboka tolukaka ye lelo toziye. Alors boko yoka tozalina président ya structure munene na kati ya IDPS obo yoka kaka Yoka base lobi boy lelo base ekolobela na micro ya meilleur de la RDC na ndenge ya bana msala na bino toujours bosenga ki bango tozweli bino bango lelo mwana mboka parce que tozolobela base pe ezolobela mingi mwana mboka Etienne Tshisekedi parce que bozo soutenir liti nyonso ya IDPS yebisa biso nanu lolenge nini bobongisi masolo ya bozongi ya corps ya mwana mboka Etienne Tshisekedi na structure ya Yoka base. Ok, merci pour la montuna na yondeko. Je pense que masolo nyonso ezali bien, ezali kobongama en tout cas très bien par rapport à nini ya retour, il y a icône na biso, le vrai père à la démocratie ya RDC. Nyonso ezali vraiment trop bien. Ndenge secrétaire général Augustin Kabuya autaki kolobelango. Je pense que on ne fait pas partie ya nini ya organisation parce que ça protocole moko boye ndé bango protocole d'état. Bamutu bazo s'occuper na gestion ya funérailles et puis tout ça. Mais par rapport à biso, makamunyo c'est vraiment trop bien. To s'organiser d'une manière ou d'une autre, to zala ebele d'abord pour na koyamba, uta aéroport ti awana siège et puis na stade de Martyr un peu partout. Bon moi na kene Yoka base na ba mambo nyonso à travers l'étendue du territoire. To kozala wana ezali eloko to bano zela mingi, un peu plus de 2 ans en tout cas et comme magneti ba inquiétude. O nyonso tozali kolinga ezali soutien ya nini ya munene. Mwana mboka olobi na niveau na bino bobongisi mobilisation ezali total. Mais eloko moko tokoyebisa ke bayebisaka biso ke bino base bato ebele mpe bakomi kobanga ke bino base nde kozalaka toujours na la base lisusu ya biso na makambo elekaka oyo bino moko boyebi wana moke base elobi moke base esali.
boni bato bakoya mokolo wana baya kokima lisusu mbango na dino basi base peut-être bato bazana compréhension nini ya mabe ya nini ya base na base toza na bamambre oyo bazali civilisé eloko na biso ezali bacombattant tozali koincarne lite ya mwana mboka Etienne Tshisekedi ntango makambo ezokenda ndenge ya mbilinga c'est-à-dire à côté ya idéologie na ye c'est-à-dire mpona koprivilégie mwa baintérêt égoïste moko boye soit ezali kokende na ndenge ya vision ya président de l'état le peuple d'abord wana nde omonaka base ekomaka la base ya nini ya makambo ozoloba wana mpona kozongisa ordre oyo ezali manifestation na biso base azali te mpona désordre base ezali mpona kointerpele na ordre place désordre ezali vous comprenez ça alors na yango étant donné que mutu na biso leader na biso l'esprit que venu à limité au bout jamais des ordres na matanga na ye non s'il vous plaît vous allez monter quand même ezali jour oyo tokoko honorer ye n'est-ce pas avec nyonso ebimisami mpona kosalela ye donc toza wana te mpona désordre mpo tosalaka yango te tozali kointerpeleka na ordre na baoyo bazali kotya nini désordre merci mwana mboka eloba ya suka nini okoyebisa bato bakola biso banakolo ya koyamba ya kore ya mwana mboka Etienne Tshisekedi tampene ok mpo nazali koyebisa bino bato nyonso à travers Congo mobimba ezali boye Etienne Tshisekedi azali incarnation ya lit oyo lelo toza kokobana kosala malgré toza na pouvoir mais lit ezali kocontinue oyo nyonso banda koyebisa biso yango wana tobana koexerce soki moto ake mopanzi mpona base ekomi contre ye c'est-à-dire peuple d'abord pour rien yango nayebisi bandeko nyonso bakongole tozala wana na aéroport tolata trop bien bat-shirt na biso batei na biso nyonso oyo elongolani mpona torendre hommage na lider na biso Tshisekedi aza motu ya nini ya lamuka te aza motu ya nini ya idps te aza motu soki ya nini te non azali héros national donc mpona bato nyonso baya toyambaye voilà mwana mboka parce que olobeli lisolo ya lamuka soki obelobi omoni Martin Fayulu aye mpona korendre hommage na mwana mboka Etienne Tshisekedi réaction na bino base ekozala nini Martin Fayulu azali citoyen lokola bato nyonso po ezali kodivise biso eza nde idéologie na ye comprenez soki aye na matanga ça ne pose pas problème avant na kimia aobserve nyonso oyo ekoleka soki ekomaka mosusu wana ekande donc aza congolais aya akokoasiste Tshisekedi aza ikona na ye ainspiration merci bana mboka merci baladi ya meilleur de la RDC c'est que mwana mboka Martin Fayulu azali pe le bienvenu na matanga ya mwana mboka Etienne Tshisekedi mpona komettre fin na makelele nyonso lobamaki akoya to akoya te oyo ezali président voilà wana eza maloba ya président ya yoka base na kati ya UDPS balobi ke bato nyonso bazali le bienvenu alors mobilisation ezala totale mpona koyamba port ya oyo bakobenga icone ya démocratie mwana mboka Etienne Tshisekedi wa mulumba ezalaki mpona ngai esengo makasi ya kokutana na mwana mboka Jonathan Mwengi oyo azali président ya yoka base mwana mboka tokokutana merci mwana mboka merci baladi ya meilleur de la RDC merci baladi ya Délivrance TV merci baladi ya Congolais News.net merci baladi ya meilleur TV mokili mobimba bokolanda biso ezalaki esengo na biso ya koservir bino na ndenge ya mwana mosala na bino tosuki awa te parce que masolo CG okoki koyebisa biso biti ya kosangisa bato kati na oyo esika mokolo ya biloko bon d'abord
tokutana ya lelo mpo na nga eza esengo oyebi ntango président Tshisekedi akufaki biso bamembre ya UDPS tolobaki na l'époque ke président Tshisekedi bakokunda ye na gouvernement oyo te oyebi gouvernement ezali en place bato bandimaki te bamonaki biso bato ya maboma bato bazolota mboto me lelo UDPS nezokamba mboka UDPS nezokunda Tshisekedi. C'est ça la réalité. Mwana mboka Augustin Kabuya tomonaki koponama na yo lokola secrétaire général ya parti bato ebele balobelaki yango baboyi yango sikoyo eloko nini okoki koloba par rapport ya makambo ekoloba Augustin Kabuya balingi ye te mais tomoni awa base eza contraire par rapport ya masolo bon yo oza mopanzi sango oza mopanzi sango soki olingi ozwa problème na bamama nyonso batelema kendolo babiloko naza problème te oza mopanzi sango oye na siège ya UDPS okuti bato nyonso nakoloba te oyoki présidente ya ligue de femme eza neti oprovoke ye mama calmez-vous ozolanda oyoki ndenge azoréagir amone tofingi ye. Voilà, mwana mboka Augustin Kabuya toyoki lelo koro ya mwana mboka Etienne Tshisekedi ezoya yebisa biso nanu UDPS mutu azokunda mwana mboka Etienne Tshisekedi ou bien l'état nde mutu azokunda ye. Bon oyebi toko engagé débat autour ya nani azokunda mokonzi ya mboka auta na pantine auta na UDPS makanisi na lobinisi. Voilà, mpona kosukisa mwana mboka est-ce que baye oyo nde tokoyoka lelo Martin Fayulu na bato mosusu soki baleki na ebembe ya mwana mboka Etienne Tshisekedi bakozala le bienvenu ou bien lisolo nini okoyoka oyebisa biso parce que yo nde moto ozali censé kopesa biso précision. Merci. oyo azokabola bapolo ozwi polo obimi libanda okei. Merci bana mboka, merci balandi ya émission meilleure de la RDC. Toza déterminé à kokanga fraude à tous les niveaux. Après Liwaya Lumumba, indépendance ezalaki lisusu te. Mwana musala na bino toujours toyebisaka bino ke tozali wana mpona koservir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. ezolakisaki Kabila alingi te baélection esalama. Umeya Kabila, umeya. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est déjà umeya Kabila. Soki le 23, élection ezali te le 24, tosengi indépendance na biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezosala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.